Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Coalition Lamuka Adolphe Muzito na Fayulu confirmé bakabwani pambate makambu Fayulu azali koloba contre Muzito na makambu Muzito azali koloba contre Fayulu ezali kolakisa vraiment que coalition wana oyo et combataki pouvoir ya Tshisekedi Tshilombo na début ya 2018 après ba élection et panzani lelo bango oyo moko akeko bambana matata mponyo moko mususu tozali komona zinga côté ya pouvoir na mokolo lelo esengele boyeba que mama na embouteillage et salami awa na Kinshasa partout banzela ya kokangama pona nini contrôle ya ba vignette et bandi kolongwa neti upene poko ma centre-ville okoki kobeta 4 heures du temps wana ezali vol longwa Kinshasa ti Afrique du Sud. Bozali ebele ya kolanda Kanbe News o ezali premier magazine d'information en continu kasi na lingala pour na kopesa bino ba actualité oyo elongo bani d'une manière professionnelle. Bagobima te troupe ougandaise oyo bakotaki pona ko traquer ba ADF na SRB démocratique du Congo contrat na bango esili tonono esili bien te ba réponse na briefing oyo et salamaki mokolo ya lobby et pas ya porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya. Selon porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ezali prématuré ko confirmer retrait na sol congolais ya ba troupe ya armée ougandaise oyo bazalaki engagé pour na traquer ADF na SRB démocratique du Congo. Na briefing oyo asalaki liboso ya presse mokolo ya lobby porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a lobby que décision ya kolongola bango to ya kozonga na bango et kobima et pa ya ye moko mokonzi ya boka président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc au bout il y a 6 mois ndenge ba signé qui contrat na bango ba kota la soki ba avancer salami to salamité réunion ya état-major général et ko salama awa ba topé ya Uganda ba chef ya armée na bango ba ko sala évaluation ensemble pour batala soki kozala na bango na sol congolais et sali eloko toté biso toza kotalela tozali kozimele. Oui. Kobengana ba vendeur oyo batekaka na ba agglomération topé par exemple na magasin ya Kitambo ezali mabete pour na la police kasi constat ezali que soki ba mama wana bazongi na bango koteka ba futi mwa mbongo mukie epai ya ba policier oyo bayaka wana semble-t-il que mbongo wana kutu ba policier ba mimela bango ba chef na bango batiki bango lisusu bateka sans problème. Ezali nini culture wana ezali koleka aussi et au vu de tout le monde bato ba déplorer ba pratique oyo pambate soki mboka ezali ko bongate ezaka ba kondité policier oyo azali ko sala monsala na mama oyo azali ko pesa kanyaka na ba policier ezali ko sala ke mboka ekufa mikolo nyonso yango wana mboka oyo esi ekufa nango ba enseignant niveau ezate 25 ans depuis AFDEL à Kotaka Djoya Musée na 1997 awa na Kinshasa to vivaka to bengaka yango libération ata bato mususu balinga ko tronquer politique topé lisolo ndenge elekanaki population bazali na souvenir nini ya makambo elekanaka tango wana pambate to monaka ba Rwandais bakotaka awa ebele pe ba Congolais mususu tango ya ko sala politique awa esimbaka te entre Laurent Désiré Kabila na Tshisekedi oyo bazalaki na opposition a batelemelaka ye e indaka mabe na histoire wana mais kasi Congolais atika na nini na mutu par rapport ya histoire ya République démocratique du Congo bolanda bazé na micro ya Jeje Lukoji. Dans ce sens que Baye bien sûr pour gagner un dictateur. Mais bateau ayaki na bango, pour appeler ayaki na bango, bazaki mingi bapaya na kati. Ndakisa batubet ba James Kabarebe, akoma ki chef d'état-major, aye na le 17. Batubet ba Bisimaka, batubet ba nani ba Théocrates, ce sont des Rwandais. Baye ko infiltrer mboka. Mais paix à son âme, le père Etienne Tshisekedi, ayebisaka Kabila le père, Musée, ayebisaka yeke, bato oye na bango bien si basungi yo, basungi bisi baye ko benga na dictateur. Senga bango parti,
bapesa yo fakire okuta bango bazonga. Mais mutu nyonso amonaki Kabila aye kowangana mozee awangani alobi barwandais baza te, ce sont des Congolais. Mais toyaki komona suka nango barwandais wana bango moko ye moko Kabila ntango aye koremarke que ces gens sont venus pour me lui aye se méfier na bango moko babalukeli esusu. Lekele na ngai yango wana ezalaka mpo na journée ya le 17. Po tomona bandeko baya kanisa keno baye kolibere pepe congolais so bange bamemeli biso so bapasi koyeba bato lokola bajames kabarere tokoyeba bakisi makara tokoyeba baerik lenge to bato moko otali mpena morphologie odi ya congolais. Alors bato wana ntango baye olembe basala malamu tomoni leta ya mboka ndenge ezali batiki mboka lambo. Heureusement grâce à Dieu tosi mpena wana mboka Depuis le 17 mai 1997, ils ont la date mémorielle pour le peuple congolais. Parce que tout est dans la dictature de Mobutu pendant 32 ans. J'espérais que le 17 mai, il y a une journée à délivrance, une date mémorielle à délivrance, il y a le peuple congolais. Et c'est là qu'il y a la dictature, tout quand même la démocratie. Alors, constat amer, on a la zone au sale. Pendant soit de libération, la situation du pays ne fait que s'empirer. Donc c'est comme si tout le monde a une forme dictatoriale, toujours une forme dictatoriale. Cette fois-ci, ce qu'on a quatre institutions, n'a bisomoko. Au lieu que la démocratie, on a fait évoluer, avancer, mais toujours qu'on a ciment. Toujours patiner sur place, mais toujours qu'on a ciment. Quand vous avez une journée à libération, vous avez une journée pour détruire FDC. Mais nous avons mis la macasse et ça a mis. Kabila Musée a poussé. Moi, je assisté à impliquer sur les Congolais, à Rwandais belé. Donc, on a un secteur Nyonso. Donc, on y et puis, journée au pays de l'autre le 17. Donc, on dit que Monseigneur Moko Katangé. Monseigneur Motebana a bénéficié consultation entre Bakatangé et la unité à Katanga. Est-ce que Congo a mon inté? Pourquoi Bangala va bénéficier de la communauté pour faire l'unité à Bangala? Pourquoi va bénéficier de l'unité à Balouba? Souvent, Katanga. Tu vas voir la Makamala, mais Coalition Lamuka actualité, ils sont sous présidence rotative. Il y a présidium, il y a coalition Onate Kassie Komi, Oyo Aloba côté naye, Oyo Aloba côté naye. Adolphe Muzito, na Martin Fayulu par rapport à Makambo, Oyo Bazali Koloba, pe déclaration au Bazali Kosala na presse, ba panzani boye bayango ke Lamuka ezali ya ko panzana. Mwana zali kotala nzela na ebolanda reportage oyo. Ezali confirmé divorce entre Martin Fayulu na Muzito, coalition Lamuka et Panzani de Pangi oyo bazaki ensemble depuis fin à l'élection 2018 qui non mokolo ya lelo ba évolué na opposition ensemble. Divorce et comme komunana ba komi ko beta na kutu devant la presse. Selon Martin Fayulu oyo abane ko sola lobby na ba militant il a décidé à MC Bango clairement que ceux qui mutu azali ko comprendre na makambute boti kaye akende pour continuer na babuzo banaye maloba wana balobi que azali ko chrétien directement Adolphe Muzito. Martin Fayulu na maloba na président décidé alobi que presse botika ko opposer au intel baza ko yokana te ezali ndenge wana nde il faut ko zola makambute pambate politique ezaka masolo dynamique. Les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez de potins, de masolo. Oh, ça qui boy, oh, le boy, masolo kanate, masolo wana izana tinate.
moto elingi koyokana te moto yo alingi koyokana te est lié na bolole na ye. Ok? Je pèse mes mots. Moto alingi koyokana te awa biso tozala makambo ya mboka Congo bano bakoya lobi totikela bango mboka mobimba. Esprit averti bayebi ke eloko ekaboli Martin Fayulu na Muzito ezali bloc patriotique oyo ezali bongo mouvement oyo esangisi bato ya Lamuka na bato ya FCC ya Joseph Kabila eza ya koyinda mabe na liro ndenge makambo ezali kokendele 2023 mbutu assuré. Oui. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Parlement debout oyo ba se réunissaka na pompage ba analyser actualité ya mboka ndenge ezali kolekana caméra ya KNB ekitaki wana na tongo bolanda ba âme sensible bo s'abstenir. Bilatali le président de la République azali kosala mayomos pete peuple se retrouver bolandi ndeko Adolphe Muzito bolandi Lambert Mende oh Batunie. Est-ce que vous pensez que réellement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite-t-il un deuxième mandat? Alors non, il ne mérite pas un deuxième mandat, mais il mérite un mandat à vie. UDPS FIFA. Batu bakoki koloba que ezali flatterie, mais ezali flatterité. Balobaka boye, il faut capitaliser. Oyo bozali na yango ya motuya, UDPS FIFA. Peuple congolais, bilan président de la République ezali positif. Okomona papa lokola matata po professeur d'université, économiste de carrière. Akoyebisa biso, akobenga Eliezer yakotala bavio na somba. Asombela biso qui pas vite.
asomela biso Anuarite, asomela biso Simon Kimbangu, asomela biso Mzee Laurent Désiré Kabila, asomela biso Patrice Emery Lumumba. Mais bavio wana ye asomba na ye yango te. Oyo asomba Anuarite akufa na avolkara ya liboso yese akufa, Kipavita akufa, Simon Kimbangu akufa, ba oyo mibale bane kosala Patrice Emery Lumumba na Laurent Désiré Kabila zoka kendanga na ye kolue yango na Kenya Airways. UDPS FIFA, UDPS FIFA zoka kendanga na ye kolue yango. Nations Unies et décidé que Kabila tout il faut que wana yo sepeli makasi lobi que bapesio wana tozala mois de mars bapesio balobi que le 15 juillet Kabila a déposé pouvoir. UDPS FIFA wana yo koti maka wana soki to bengi marche le 15 avril yo kobima maka UDPS FIFA ne yango esalaka biso ba Congolais. Sikoyo tozwi un président de la République ya bosolo ozoyebisa yo kende kotika bilobela boke kufaka. UDPS FIFA yebisanga entreprise nini na Congo e engagea su ba Congolais. Nyonso koma sous-traitance kende na CNCS kende kaka na bagestionnaire hôtel du gouvernement awa okomona sous-traitance na sous-trait. Bozaki ebele ya kolanda KNB, merci pour na fidélité na bino na sima ya caméra et aki bongo Hervé Zaka na réalisation ya Timothée KMB pe na supervision ya Jojo Lukoji. Tozali na plaisir ya koyamba Graciana Ndaka mukolo ya lelo po ya ikotala biso na cadre kaka ya mwana ya KNB ya kala. Botika la fidèle na magazine na bino ezali ko continue ko pesa bino actualité en continu d'une manière professionnelle. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.